Ça se voit qui a trahi. Le peuple a déjà trahi. Bango wana lelo, bakomi kokende kolala kapa Kabila, kolamuka kapa Kabila, kolia kapa Kabila, mutoto bundisi, bambula mbula, ya bomi biso pe mbula, lelo Kabila komi malamu, bakomi kovanda naye, bakomi kolia naye, bango batilombo, babanda relation na bango na Kabila ko banda 2006. Pour ezate ke o tuena biberon to bonde la big bébé pour aza bébé munene tilombo mela yakaka to kende non. Si le pays va très mal eza contenir bandeko bazo diriger biso yoyo tozwi tilombo coalition wana cash na FCC bangone bazo boma mboka. Mbote Nabino Bozwami Ebele à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, na cadre toujours ya ko s'informer nani ayeko luka nini poye bisa nani na likambo nini. Toyambi po Nabino lelo mwana mboka Rigo Katumba yazali l'un des leaders au sein du parti politique UDPS le peuple. Oye kamami na président Obazo Bengaye héritier idéologique ya président fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kombo ya président Moubake. Kasinaye longonde tokoyeba ko mi tuna par rapport à la question d'actualité. Pena koyeba qu'est-ce qui se passe aussi au sein de ces grands partis politiques aux alliés UDPS le peuple. Mwana mboka Rigo Mbote. Mbote ndeko Julio. Ezali sengo pona biso koya koyamba yo à travers émission na biso Congo Analyse. Oezali miroir, il y a information dans le Congo et Sengo Télévision. Ndeko Rigo, Tokende, qui a trahi qui? UDPS, 12e rue, balobi binonde bo trahir, idéologie n'a pas été Tshisekedi. Mais binon balobi que non, binon UDPS le peuple. Kuna balobi que non le peuple d'abord. Bon, on que non, il y a cacophonie sur le plan idéologique. Il y a comment mener le peuple dans la délivrance au matin, midi, soir. Qui a trahi qui on a au moins la question on a tout qui nango tout qui se poser dans sur les lotés. Ça se voit qui a trahi peuple a déjà na trahir yé bateau ba trahir bango wana lelo bakomi kokende kolala kapa Kabila kolamuka kapa Kabila kolia kapa Kabila mutoto bundisi bambula mbula ya bomi biso pe mbula lelo Kabila komi malamu bakomi kovanda naye bakomi kolia naye naebité partenaire privilégié na bango alors qui a trahi qui ça se voit bamoni biso na Kabila. Mais ndeko Rigo koyeba que non avant concertation moko salemaki je crois en 2018 17 je crois 17 ou 18 oyo Kabila yambaki président Moubake basola rani na kati. Mais non, comme ça a été dit par le Makambunion so et sila qui na dialogue ya Saint-Sylvestre wana. Voilà. Moubake kokende pa Kabila akendaka pe ko senga poste te. Kaka bango wana na dialogue ya Saint-Sylvestre wana. Contre ya opposition na contre ya majorité. Basango balobi to sali musala na biso na 98%. Ça nous reste que 2%. Les deux là faut Kabila a consulter. Na contre opposition bakotaki Chilombo Delice Sanga na Pierre Lumbi Moubaka ebisi même Chilombo tikanga ina kota na place oya yo pona ebike yo kuno kokokelo kote aboyi po bayebaki makamuni bazana ngona kati kuna akoti na contre opposition bake kondimaka Kabila a consulter et le jour ya consultation bakende komona Kabila et comme likambu nini Chilombo batiki kombo na été bandeko nyonso ya rassemblement oyo ya kalo wana bandeko nyonso ya rassemblement oyo ya kala oyo azalaka nandeko Moubake azalaka ti bango nyonso to bazaki contre Moubake pendant que Tshisekedi azwa kombo ya Valentin Moubake atiki comme premier ministre Kabila azalaki na kombo wana Moubaka esi bongo to que ne to isa Kabila makambo en face ceux qui ont respecté à respecter ceux qui pas respecter pété toujours inda kuna cho toke kolala mais conséquence yenda ko sibir Moubaka que n'a pas Kabila qui ko négocier et l'autre côté a qui kuna personne na Kabila ebisi Kabila makambo en face Kabila talobi oyoyo na ko tia été o soki na tieye
naye kotiene Tshisekedi nsima na nga abundisa ngai ndo moni bake ebimisa nani Tshibala bao nyonso bakende omona Kabila mokolo wana babimaka na mwa eloko te babimi mpe na baposte te mobaka bima na nini afandi na ndako ne kaka de chômeur azwaka nini tatangana bango Batshilombo babanda relation na bango na Kabila ko banda 2006 mobaka kendaka pa ya Kabila ezalaki lundi na moi le vendredi avant le lundi là Tshilombo azalaki kuna na tataleki na ya sango na envoyé spécial nani ya Sassou bazalaki kuna wana bagangaki yango te Kabila eki sasa na 96 mobaka yeko mona Kabila na 2017 bongo bango basalaka libala na Kabila kala wana nyonso tu babombi ya mobaki nde balingi balakisa soki ndenge nini mobaka kende koteka mboka pa Kabila te ndenge bango baketeka mboka pa Kabila to yamba en actualité ba parti politique Martin Fayulu Madidi président Martin Fayulu Madidi a bimisi likanisi que non il faut to kende na concertation moko boy ndenge ezobeta na réseaux sociaux parce que non ki yango malamu te mais na lingi na affirmer ngo pa na yo UDPS de peuple président Moubake a sengaki que non il fallait ba grande tête ba grand kisimbi à opposition ba ko sangana pona ko bimisa conseil moko boy ya ko senga ba ko bimisa mboka na libulu o ba conflit na kati maintenant tous à niveau ni par rapport à dossier on a pas sengaka ba Martin Fayulu ba honorer banda ba politicien mo belé atangaki ba pointir makasi pour que base dans la bloc moko pona ko bimisa mboka na bo oui ndeko Martin Fayulu le président élu ndenge peuple appelle ce qui est légitimité naé en tant que président de la République nga naza ko reconnaître le président élu na ebité soki bandeko mususu ya ici de bazoe bazaka na président de la République pa na bango na ebité soki ndeko président Martin Fayulu ayi baka peke aza président de la République na ebité mais président Valentin Moubaki alobaki photo kinde table ronde internationale sur la RDC. Pourquoi faut qu'il y ait une table ronde internationale? Tous en crise à légitimité généralisée. Donc tous en président de la République nommé, député nommé, sénateur corrompu, tu vois, gouverneur corrompu, tout éviter mboka ekotambola ndenge nini. Muto aza na kati assemblée nationale ebike ngaba votanga te ba yibela kangai. Tshilombo pas conscient que ngana gagné que élection te Kabila nda yibaki ya bato ya Fayulu apesi ngai. Photo zonga to vandi président lobby international wana na bakagame nyoso to wana yakana noa makamnino lukana est na biso Museveni yakana noa nino lukara kuna na est soki to sololi makambu wana to silisi nde to zui Congo to tiango na rai soki pe baboyi po président nga zaki très clair honoré Ngbandaza déjà ya kondima Martin Fayulu andimaki Jean-Pierre Mbemba andimaki basé belo déjà bandimaki CLC bandimaki oyo pa oboya na ye po ezate ke o to na biberon to bonde la big bébé po aza bébé munene Tshilombo mela yaka kaka to kende non soko boyi biso to ko ta table ronde internationale po na ko sauver mboka oyo mboka to ko sauver on a ba mideli nyonso tu wana table ronde ezakaka to fungola porte soki baboyi biso to ko kende na ba schéma nyonso tu modèle nyonso tu e ko senga mboka ko libérer yango biso to ko kende yango kaka. Pour le Congo nous appartient, le Congo n'appartient pas à Tshilombo ou Kabila, ne ba komo saka na mboka. O le kabo Tshilombo ke boye Kabila, o le kabo Tshilombo ke boye Kabila, non. O le kabo Kabila, ozonga boye Tshilombo. Tshilombo comme Antoine. Tu sais que des raté. Non, ozomona mboko to mesani mingi na lokuta. Tala batunde ba ke vanda na kombo ya Kabila. Ndenge to tika na komba Kabila na mutu. Oh, kazalaka tana kombo Kabila ti. Oui. Kongo ba mesani ko ela biso ba kombo lokuta makasi. Kabila to yebaka musée akufaka. Ye ozoka kutu na okaka so ba benge i politique nambe asepela ki sala ka ebia po eza kombo ya ye. Mais i politique nambe wana bozwa bokunda nyonso tu. Nde bozo kende su kozwa
Antoine Félix Tshilombo bokunda bozwa kombo ya Tshisekedi botiango na busoto oyo et ko finisa kamboka lobby Tshisekedi. Moi ça me fait très mal. Au moins mutu biso zo leka na télévision azo critiquer Tshilombo koto suka zo suki sake tel père tel fils. Tshilombo n'a rien de son papa. Il fait la honte de Tshisekedi, il fait la honte de l'UDPS. Bango baza na eloko moko ya UDPS ité, baza na eloko moko ya Tshisekedi té. Donc azwa kombo ya sele lango na kimia mutu ko pekisa azate. Hein? Na bamboka musu mesi bakangiye. Azo sela kombo mutu. Kabila pesi pouvoir, le père Félix. Coalition FCC Cash. 100 jours et salamé. Bandele zomonana. Ba saute moto. Les zomonana ba saute moto, ba saute moto, ba saute radio. Les zomonana. Na kalamu presque 11 mois mais ils a raté. Est-ce que coalition o ba ko réussir vraiment ko zone c'est ba congolais? Mais coalition wana ngana ebité. Moyibo ayibaka ayibi nzungu na biloko. Pour Kabila ayibaki nde nzungu na biloko pouvoir abatwa Tshisekedi na 2011. Allez tikeli nzungu apamba ekomi tango to komi na 2018 ayibi azu nzungu ya pamba ayeko pesa bango Tshilombo akanitse eza na biloko bango nyoso na ba franchima nyoso tu balandiye kuna bakaniti biloko malonga eza na kata nzungu kuna pouvoir ko ekosala eloko te po eloko ya malonga eza te o lobi na nga 18 mois wawa 11 mois mais ezala raté et bongo biso siko na bandali courant mobulu donc to komi na Kimbantseki oui 100 jours wana na biso ke 100 jours à Tshilombo bandali komi Kimbantseki komi soki bandundu alobaki bandali c'est Paris non salongo ya nani ya Kimbo wana ayaki nde ko finga biso ayaki ko finga biso mo likolo ndenge mo eza lelo boye na poko mbule ko beta okokela batu musuma wana bandali wana kaka esika oyo ataki podium wana e balezo banda wana ezo kendo kante katisa mayo nini po nini ya lunda bululu Tshilombo atika sentiment batamusaka mboka na lokuta te batamusaka mboka na mensonge te à se respecter il est le fils de Etienne Tshisekedi wa Mulumba atika ko fingisaka tata ngo ya lingaka ete makambo mazo sala oyoyo esika tata ne yazali so babike Tshisekedi yaka beta tour na mokila ta pona 5 minutes okomona papa na koya a miso evimi Tshisekedi nyoso asalaka kuna na mabele sika azalaka kuna kolela na kolela soki babi Tshisekedi yaka ata pona 2 minutes okokela mutu mawa. C'est quoi ça? Rien de l'UDPS, rien de spécial. Donc passe yo kaka passe zoya madesu tokutaki na madesu 1400 wana pe olobi yango te madesu 1400 madesu ekomi 2000 francs. To continuer de rogilo to kondima nini dollar ezoke na kokita soki 1600 combien ekomi 1600 combien mais on va kita non ndekorigo omoni Tshilombo de plus en plus dollar lelo nga locataire na kuna okeli mawa oui nazana moi studio nga locataire apesa nga moi $30 siko natali $30 ezopesa soki 49 500 comme 51 000 quelque chose siko yo nga bisi ndeko pesa nga taka na 15 na longolele ba likolo wana moni boninga mboka voilà mais oui apesa nga dollar na 15 le pays va très mal Tshilombo banda zui pouvoir dollar on ebika kuta ngo soki na 16 ou na 15.5 15.5 wana mais Tshilombo to komo landa 17 mwana Tshisekedi Sony mwana Tshisekedi Sony yango wana kasinga na esibino ke oyo bango bazana ngo bokonzo eza ya IDPS te bokonzo eza ya Kabila nde bandeko bayaka na bamoto na limete bayebi te ke babubi bango Tshilombo abubi bango mais mukolo bakoyeba ka Tshilombo abubi bango bakomona su Tshilombo wapi po